artiste comédien ming ba comme lesbienne mais attendez yo pose un boulot comme lesbienne Tony nga so to zum bay na to bunda oui comme bay na ngali bay na wana kitoko yango fa luka yangai oh mona essuyer à côté yango ay ba kana lobi ay ba pe na bina ye po diabla te diabla te basengo photo libele est-ce que mobali azolingo na penza mobali lingo na bolunga soto ngo sengo photo ya libele to nakotanga kombo eloko yango mobali mutu fo pese ka valeur na respect po j'aime comment mobali wana kotika kolingo koleka mwasi na ndako ata lelo ko balo akosa yo siko nga kama basi apoto bafinga nga o batonga nga ba mabe pona ko siko bakanza nga za mbana na bango te. Salut partout parce que Hollanda biso biba to misa ko landa émission Kitoko sans frontières na chaîne na bino moko bolinga mingi info 16 moi na mango yeyo naza toujours wana pour na kosala plaisir na bino ba o ya biso. J'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. Bon, continuez toujours à s'abonner à la chaîne Nabino Info 16. La chaîne est mais Info 16 nous la minute au top. Grâce à Nzombo, tout ça, c'est ça, madame. Oui, voilà, on est au message na kaka koyamba Nabino artiste. Pour na ko la Sabino actualité na bango, pour na ko le un peu ba vie na bango, la carrière na bango. Lelo Pinatan a invité surprise on a bombé les bino lelo non tant non combo na été voilà pour nos honneur na bino valeur na bino nyonso ba o biso un ambassadeur mon singa ba bi prêtre de prêtre hein maboko banque ça ba prêtre ba cabaration qui ba singa bango bois que était dans les bons toujours voilà Raymond Singa. Bon, continuez toujours à sensibiliser pour na ba s'abonner na Info 16. Oui voilà sans plus tarder nazo Laxabino invité Nabiso, invité surprise, Bing Pebozana Boyebiye, artiste comédienne, Obolinga Kamingi, n'entend à comboter, et mon coazo ya se présenter, voilà, toujours dans les bons, hein. Claudia de Paris, hein, mon cœur, Yubikandez à la Kamakopa, de tous les temps, de tous les jours, hein, beau s'abonner, oui, voilà. Maman, hein, voilà, Yemoro, bonjour. Boni. Oh, tendresse. Bon, on a le combo, hein. Nous, on dit que tendresse, de tendresse. Bonne santé. Oui, santé très bien. Et mon akama, on a tous les arbres, on a la jovialité, la santé, la cano kaka. Vraiment, par la grâce de Dieu. C'est tendresse d'Ibingala sirène. Moi, na muluba loketo pete mbisa aquarium. Tala kasko simba te bongonanga bodundango. Oui, voilà, nulle part ailleurs. Kakana Info 7, vous s'abonner toujours à la chaîne. Oui, tendresse, c'est bonne évolution à carrière nayo. Oui, ça va par la grâce de Dieu pour ça sans âme mon boulot. Donc ça va. Donc ma tendresse pas vous appeler tant que père mon peu près hyper sambeli. Bien sûr, pourquoi pas? Bien sûr. D'ailleurs de la on a un kiss bon. Il va on est boy bah pour en avoir un angoté na kiss pe solo. Waouh, donc tu vas avoir un kiss vous appelle un kiss solo. Ah mais oui, il y a un kiss solo parce que kiss na ngazaka Jovan Zambo na sambela kati. Yende kiss makasi pour na ngai au bangi hein. Oui, voilà, pour artiste bah comme un peu ko bang c'est bon maman tendresse ni na ngwe pour ça que vraiment c'est on ni on est pesa kio bana ko sala théâtre. Oui, pour ça na sala théâtre tout d'abord on a linga kiango. Pour nga tendresse la sirène na ko ba muke nga nazali naza diplômé na coupe couture. Na université na sali animation culturelle na inado naza animatrice tout fait bomoto bona sa théâtre et puis na combiné na kikronifuati na ngai voilà ndé naza na trois métiers couturière théâtre kronifuati tout ezanga alors que pour le théâtre eza don nga moko boye o eza kati nanga eza teke na keko côté lango l'école non eza don. Il y en a qui de quoi je suis capable. Soit qu'il y a un peu de la main autunga. Même quand on a une émission, il y a un puta. Là, ça doit talent, on a un bon talent en Haïti. Aux hommes, parce qu'il y a un bazar, on a pour quand on a un pour attendre la sirène. Moment où on a pour attendre la sirène à Vimba, tant le temps meilleur en Afrique, mais il y a beauté. Oui,
voilà, vous s'abonnez toujours na Info 16, vous s'abonnez trop. Mais tendresse, c'est tout côté théâtre, oui, ça, Moussana, yo. Mais nan Azaki idole na ou aspira que vraiment que non. Sur azo jouer azo pèse notre chair des poules pas appena que non. Faut na sala kay lo kwa malgré ça idona. Ezali ya nanga sengo, na pesa musike eskazali. Na ya nanga Nicole Baka tatara ba ya mu malamu. Donc aujourd'hui esengo, ozue Bakata Nicole au mona tendresse mbala moro. Ozomon bango mbe ba idole na pona ko boya ngo te na lubarango à chaque fois donc na lubarango ba yebi. Tout na mona ya nanga na mona to mona cela nga bien. Mais le mona sera na ya nanga sengo zonga pe ça c'est la absolument ba tableau moto mona rapo nga mona za no fan numéro 00. Voilà. Oui, maman tendresse, maintenant quand tu peux aux na groupe na théâtral. Na groupe Océan d'Afrique de tendresse la sirène. Groupe nanga ngwana, ezana elle qui na elle ponton tous les deux ali. Parce que elle est na chaîne ni ana qui ne puis banda eza so na chaîne ni internet. Na kin awa na l'extra na espace té. Pour na mona intérêt na foot rapport à bénéficier ni. Et l'autre mais na Pointe Noire elle est na RME. Les gars, na RME, les gars, kuna chaque mercredi na vendredi. Les gars, kuna rediffusion ça vendredi, diffusion ça mercredi. Ah, on est dans un espace théâtre nanga et les gars na site, il y a Vincent Louise la voix du peuple. Et on a profité na sa boss nanga Bambote Belé Vincent Louise. Donc Bambote no Belé. Oui, voilà. Tendresse, là, tout le monde dans le monde de théâtre, boyo kani vraiment on a raté. Yo pour ça na bachista na baronkina na artiste comédien msus. Nazanango. Neti nanyo bena boyo kana na interpréter boyela ni. Na ko foulete na flom to za actualité na foulete donc on a coopéré na ite mi yebi na coopéré na ite ba yana bazala ba mangwele wana. Ya wana to na lingwele. Nga za sirène na za na lingwele te donc na mwana. Donc ya banda théâtre nga na okina en classe. Donc on dit l'école. Na objectif na moko boy ye seront de ya ku na ndimite ku ta azwa diplôme a pambo ye mbamo tanda ba wana ndumba moko na théâtre donc yo ça ba théâtre na ndumba na nga na que l'école donc na temps fou la été na mito de la film à tendresse Likundu film à Likundu donc to lobela donc ye na ku na lobela té. Oui voilà toujours dans les bons hein. Claudia de Paris de moi. Ben maman tendresse dans le monde de théâtre tout le monde artiste comédien ming ba comme lesbienne. Maman tendresse yo pose un boulot comme lesbienne Tony. Ah bon? Nga yebite bébé. Ne yebite. Ba lesbienne baza. Na luka bango. No ka wana mona ba théâtre. Non na mona théâtre. Non, non, mon début, c'est des lesbiennes, c'est et depuis mon maman, au moins, mutu aza responsable de la vie, et puis il y a acte à opposer. Ce mutu comme tu n'as pas wana, aza na raison, donc tout condamné donc elle sait pourquoi. Donc, ma tendresse pour nous, soit artiste comédien, moi comme lesbienne, azana. Les pourquoi oh et moi linga comme bongo c'est pas raison de faut que luka ye wana les gens tourner les pourquoi comme lele musu pe déception musu pe bota mane pe bongo musu pe kokane ba bora mbalite pour nga zana ngem pour na tanga na komba donc mo lela oh tanga ça le ba ngana lo ba na ngai akokane likatate siko so les lesbiennes ma bezap pardon siko ma tendresse. Donc le qui me soit comme avoir déception. Il peut l'oser mon bon décevoir yo. Au lever la marambali. Donc c'est que peut au mon belé le roi j'ai. Na zo ba déception belé na vie. Tant c'est les cas. Yanga bébé na place à ça et bébé je t'aime beaucoup mon bébé nga zanga komba za bébé il banda. Ba oyi ba mo bal na jamais na kotanga kombo na c'est artiste comme ne bobanga na trop hein. Na banga na pa mbay na tema aza vraiment nyonso pona nga na batela mbay na nga mwindo ye lengi. Oh mais faut assurer non. Tu est-ce que me ça robot be mobile? Na sûr na nga pona monde ba ka romeka. O crème ba meka akaka. Ba sala akaka. Surtout nga na iba mbala batute na iba nga mta simba ete. Faut na batela po nga za précieux. De la ligne na nga ko tout mbala na pesa yebi. Abi ki na kasi plaza ana mbanda te. Sans concurrent mbay nanganda. Obi ke tendresse ndena moni la hoka na mona ko za na nkuma bana so kai mutu yopa ndo za bo mutu pa ko make up acha mutu pa mbali na. Nga so to zum mbay na to bunda. Oui.
po mbai na ngali mbai na wana kitoko yango fa luka yangai dona na lingi na ngati na wele mbai tembala za mbai na lingi na ngati na mbali na nga na boya na mbai na nga to tango mbai na nga mais na mabanga libanga mbai na nga ezaka toujours na kati. Oui, voilà. Vous s'abonnez toujours à la chaîne Nabino Info 16 des vraies chaînes où ça me bien à Katia Minso. Bon, ma tendresse, comment ça peut nous dans groupe na yo? Kala kutu tongo groupe na l'océan d'Afrique tout ça des banzonzing kala tout ça na biso même pas Vincent Chiluis tout ça là ka même bande ko benga na kinanga ko jouer na boya nanga rôle telo na boya rande buzoba so mta senga buzoba ba to be ba mona attends ça méchante oui na bunda ngape na bunda kananga so to bundi ba je te ko sona na mona ba makaku o meki beto bundi soko beti nga foto mda 18,000 fois fo ngala beta o 48,000 fois ne bitumbesi wana ngana kufi na ngati. Bon tendresse to remarquer que théâtre ya o beta sko na nzambe na ngasi ko mama ba osala mama nzambe na ngaye mabe koti tendresse mais ba idole no oyo tangi wana ba mama ibakata utengna bisengo na mama sengo ba mama na tona ba osala honneur ya théâtre na biso mais le lot moni que ba jeune pena na théâtre c'est comme ça ba oyeba ba ko sala ka ba n'importe quoi na théâtre ba comme ko ça ba bêtise o exercice ko pesa sous penza kilo ya théâtre teza pona nini. Tout d'abord pananga na banono pananga na zora théâtre musala eza vraiment musala moto ba so azu ay passer journée na tournage amona ki ça vraiment musala pananga théâtre za musala za blague te biso nyoso tout na théâtre toza même vision te toza na objectif mon côté biso nyoso il y a deux filles ou des gars avant d'aller na ndao na bango lamka bu na mna sa na ka na théâtre azana objectif mon côté kini na kesa na mki boye lelo na décision ça théâtre pour le bina comme un peu célèbre le bikuna pe na sala bande ko basalite le bikuna pe théâtre na soma mapango na tonga na sala pe ba onje bazana bulwa na di ozomona mais tu tendance sur na vanda boye abina a tendance na poser déjà combo ce qu'il faut na ça nini na ça moi onje mo mais oui na sala onje mo bo na ça to l'école tout mon maternité mo boye et bien bazana te ngana na bulu wana ngana bana parler sur basi ça ba chéri msu ba la mukine bonnet na akize mutu te oh mona essuyer à côté yango a ba kana lobi a ba pe na bina ye po diabla te diabla te muso la mukina tongo boye asali kindumba ya quartier amoni atuli akesa ya libata rouge rotema na bariel atuli akena victoire ya 1000 francs atuli atela bien tête mikolo ezarna ba bande touche te zara yaka kota to leka aina théâtre bane bande mo bomba tango ba 2-3 personnes ba tapota ngo bibi yamba tango mo to mo de appel à 3 personnes 4 mo tiba code ala manifester kindumba au mona ozo mona to sambwaka na ba réseaux sociaux ba sengo photo libele est-ce que mobali azo lingwa na penza mobali lingwa na bolungwa soto ngo sengo photo ya libele nakotanga kombo eloko yango eza mabe bon ma tendresse bon les émissions bon ba photo libele ana yo pena ba senga yango te basengi photo libele to ya pesa to subaka yo pe twa otindelie yo tindelie temo zano ndumba ozana facilité otinda likola $50 otindi lobi kuna pe ba publier muto aza ridiculiser zala yo mwasi nazala ba fumoninga na téléphone nazala ba photo ya ba actrice musu ba tindela batu moko boye pe ba photo ya ba mabele na bango nazana ngo so na kozela mkolo actrice ngo asala émission boyinga lukinga problème na kosala émission na saka photo ya libele nene longi na ye po photo penza bisa pa libele na ye mo pe ya boye penza ba capturer la cha musu yemo pe akanya tindi ne longi siko banani batina ko ba photo ana bato bazali bana mboka oui nazana ba yaya nazana ba noko nazana ba camarade na pe na ba fan ebele balinga tendance liboma na bango la sirène ngayo ba regretter mais tendance vraiment ba doit finga ko boy mais yo to kuta na gafo te tala mutu inga ntala nini olokunga ba lokuta longa zela ka so mona tcha batindelo eza yete eza so voice ma otela kuseki donc eza nini biso tuzana ndenge moko te au moins les hommes tout ça théâtre place à distraction place à loisir place faire comme ça qui ndumba nae à monique à changer à modéliser qui ndumba nae à comme si en opé ba benga ngo nini terme ngo ezoki mangai
alongoli kindumba ne atie kindumba en ligne voilà atie kindumba ne en ligne parce que par là ils ont salir ba biso ba misusu oyo to boy tem ya pembe so ba sérieux bazali ya ba poto ngo pe bazali ya ba tentempe bazali ba msusu baza o ana procédure à divorce or kana azana na mwasi na zokosa o ko benga ero te ko na je suis au boulot mais ana azana ndako ane babysitter aza muto yo abamba na boko la ne bana ya mwasi bana na ye donc mama ake boulot ye babysitter atikali pour asa nini asa na basi na ba Facebook na ba Messenger et puis o mona même mutu wana azana na mwasi ya chroniqueuse ape na mwasi ya comédienne ozomona ko tout ça tout pourquoi ni na kana mutu mo na bi que je lui promets déjà na continue les pe lien émission o na ba na bloquer na Facebook te ana poto aye azala mobali nanga ta déranger nga na senga na ko lingote na linga na ko lingote po na za déjà na muto yanga na linga déjà donc place au chao ezate na le ni 10 francs na e ni 5 francs na e loté ma chérie avant na epete na ba poto na yo na mito ba bwaza na kina aye lelo ko comme lelo abenga téléphone bonjour Tendresse bonjour on va péter ce nani oh kinga mais non tant comme on est donc ça joue keep non comme bé non benga pe non ça ba émission je na nga benga ngai Tendresse na kinna na tanga comme ya boni comme ya na comme bien eza boy na ba soif des gars donc ya kana bomi moi $400 mo awawa naza na flat mo na bande na tanga kombote ya kana bambao il y a degré suela ngai abamba do ay do ayinega bamba nega bamba ngai apesa ngambo do na tekele nya degré songai na degna ibite na ibite so na fingio na sali perte il faut na lakisa yo na miso batu yo ndezo ka bana poto soni po bana poto ya kala ba sere mama esengo ba mama mabele ya ba mama linga ba mama na biso ya ba mama o wana to ba papa o wana ne ba ndeko na biso bazalaka bazo tsema ba biloko waka ba biloko bazako tsinda ba biloko wana tepeza mo apoto ya karate po bamba e wa baba na poto ya solo bazako respecter bato type lelo ba finga bato ba commentaire te wa baba na poto ya solo ya kala eza bato ya baba na poto ya siko te neti yana penza ko mona za ma poto ya siko yo ake poto na DV loterie azu chance mukanda asali ki babysitter moi ça pese mukanda ala yepo yaka bamba ne tendresse tala degré sera moninga ndumba une fille légère pour natika osengelo te na rapipi na rabisenga sengate elo morote de oyeno de dérangeant moral nanga là c'est na facilité ta chance l'émission azo senga ba pardonner c'est na so pardon te dego susinga mutema il faut pas battre baba il faut so ka mutema passe bongo oti na za marié ngabi c'est bon comme aux marié là moi si ne faut yeba bêtise ni yo ça na kishasa ni zo ngosa na ba fi mingi ya ba mais panze kamba mon papa be ba na so panze kamba bo so bombele na ça l'émission mo bimba émission les affaires non commettre ça yé uniquement le biso ko menga na biso est-ce que o na rendez-vous français l'émission ah c'est ngaba pona be simbate tout le monde a zandenge mon côté ozomona muto za na façon assez conduit saka buzu za sur TV ngala sa image mo ba chocho mais rova na ngabona na pe chochote na ko za na impoli ko va na ngabona impoli te ozomona dans un artiste na ko la sa position na ngate mto ko ba position na ngate position na obomanga et puis za télé hein donc mto ko ba position na ngate qui est tendresse non mais au moins te que tendresse ti mobali ou ta poto asaba acteur na seka asala ngo déjà pa ba film so ngwana lingi pa make pa na yo oui eza ba jeune bango surtout ngo yabo so aza maladi nanga au moins te za faso zo maladi ngo so mona bazo mema bandu so abasi ya poto ba memela ba mabomba maladi bazo maladi ba kinana ngo kuna en plus ba bipe ba comédie ba linga préservatif te ba bossa na peke basi ba poto bazo ba ndeko na biso po nga linga basi ya poto makasi bazo ba ndeko na biso ba uta bazo to za même son baso basé bas étrangères là c'est autre chose baba ndeko tout ça bango mabete pour le ngape na ke poto na ke poto na ke poto boepe na jonanga film africain ngai ça fait mal et puis ça bandeko so ba actrice comédienne bani ko comprendre le mot boité mo bali kaka pour linga ezaka te fa zamba la poto to pomba lingo fo balo te ka foto libele non ata ba to mbala muto ça te pas nga je respecte mbala batu mobala mutu faut passer la valeur na respect pour j'aime comment mbalo wana otika ko lingo le moi si ndako ata ile ko balo akosa yo siko nga kama basi apoto ba finga nga o batonga nga ba mabe pona ko siko bakanta nga za mbana na bango te nga za ndemto ba vérité
nga na ndem to ba vérité ba bango balinga ba ndem banda na bango ko bébé non naza pota waza pota naza moi na pota te moi bébé baza moi sa pota ngomba oselu ba guerre ça parti nende ba lu ba guerre wana bébé wana moi si bébé quand même maison na tuna na mbaye na pona otile premier zoe po ta musu ba guerre wana ta mobali na ye azapi na basi musu na pota ngomba lu ka tendance ba guerre bébé na kin bébé est-ce que naza na mbanda ipsana na mbanda o répondre nga na WhatsApp tout na message qui te na mbanda te poso ki baza basi ebele baza ebele donc mbana nga adon mobali na nga leki mbana wana kitoko oui voilà mbana nga le plus sérieux mobali na nga donc dégâts donc je t'aime bien bébé donc na lingaka yo oui voilà bon pour s'abonner toujours à Info 16 babi tonton Mwinga babi l'homme sérieux mais tendresse pas bien ça mbal naza sérieux na poto yo pe l'homme sérieux no ka anakine bon ton elo ni sera que ba comédienne bino ça on a bien temps mabe ba comédien ba linga préservatif te ata mobalo yebité mobala oti poto elamba parfait donc ozima ka bo pesi makolongulu ka bongo mama bon on va tuna bango ba sala ngo est-ce que on dit ma pena ngaza mbala poto na bima ngate bato on dit maté et puis naza obi na namta mutu ngoko yena pe na ye oyepe na mwana ngoti mkolokeni na bongo na façon nanga yamba poto moto alba ga yeki na monitor ngas lokuta nzamba ayokanga kan dona je na tomba papa nanga donc wona bango wana yona bi maman biso toza na objectif moko te ozomona ba matana ba makamno ba bile pourquoi so mto atana makamno na facilité bon c'est azar bebat na facilité bon faut timbat kisha seza ko beba ya ko beba so ki ba ye ba mais pas ça na protocole ba ki ba sa poto poani ba ya luka ninya et biso to ki mbana so c'est ça pourquoi toi ma boma biso ma to ma boma ba so solati ba tika distraction tu dois attendre de la fin, pardon. Tu m'attends souka, tu bongo la mitema. Bongo la mitema, tu bongo la mitema, tu as distraction. Ce que nous ramons c'est à mon nene. Mais ça on a moi ça mais c'est pas vitamine. Ce que nous ramons c'est à mon mais c'est pas vinaigre mais la conda. Tu ramons ça mon tennis, tu mets les produits. Ce que nous ramons chocolat frappant, tu le dis moi c'est moi chocolat frappant de le que il y a ça ba distraction. Et puis tu encore ça rabasse na biso. Tu as procédure divorce non, c'est pas bien, tu changer. Netinga, nazana na mbandate, ngabo bocha no kutunga mbandate. Ngabo changa nesko adversaire mbai na bino. So balinga na finga ka bango, to beba na bango, bozo nga bongo. So memanga adversaire no talio. Ka muninga na nga théâtre ndako mbanda nao. Etali bino nganzela bochanga ti. Oui, voilà, merci maman tendresse, vraiment merci pour ton possibilité de comme un peu cochiter. Dans le groupe théâtral, na yo osapi na ba fille. Quand on a forti bozo apeta ko édifier bango pour ko fortifier bango ndenge fi zande ba ko tambola na monde artistique. Na isa bango na nga conseil bango tena lobela bango dire nga moninga nga so na biso conseil na biso nga conseil te. Na so mo lo so beza bien te ko so songa ozonga na esukelo bo ici. On a expliqué moni na kwa bloc on a tellement na mo na bisa le temps langa. Na isa bango zalaka muta esprit ebele mobile to mobile ya kolinga te mibali po identifier bola za sérieux à assurer derrière moi passe et c'est ngala le temps baye ba réserver ba test beta test o alingio o comprendre et ça ba comédien les bébés bazo bala pour ani te que le tenant la sirène pe boye na fête nanga sama obike za dega muko onde ba tu fama mobile nanga donc c'est kalaté tendresse bien lilon donc c'est que somme on a peut flash donc bana poto bana partout dans le monde bientôt malgré tout mon bas dans l'ombre mais bientôt tendresse la sirène elle que tu pète moi na muluba bientôt bala n'a pas nous inviter ainsi vous avez invité fête nanga ils en plein air na ba le kinzela boya mais nzamba osalaka to balaka na obala donc prière na ezaki un jour le bum sapio yo et ko tali bende donc pour l'instant nazana nous mariété mais naza moi si nazangi chérité donc chéri na place aza ebi ki na linga ka a craquer ayebi ngapi na linga ke pa linga nga donc voilà donc na bundaka boy barake na bundaka nanga oh bunda bina réalité ben scène na ndenga soso de comme to to sem soso ya mabeto bebani so to bundi be zambela lo yo kanga wana yo beta no nga pardon azo mundo vimba no boyega bunda so tanesa seka mingi me aboya kande buzoba parce que vérité nanga bato benga ngo que tanesa c'est impoli
or que nous impoli te nga na muluba 100% watapa bien bazokisi yo po zokisi je suis comme ça mais baluba baza chocho boete oza chocho lokwa banga le basukwa na mukua te par exemple te naza une vraie quinoise na botami na komi na Kinshasa na koli na komi na Kinshasa na siège na ngiringiri nazo loué na Kitambo donc naza vraie quinoise. Ok, voilà, merci vraiment, tendresse et tendresse. Moi, na muluba, loketo pete la sirène. Voilà, dédicace. Nabi kezamba bosso, mais elle soukate, nabi que nous toujours ensemble. Dédicace, ça fait bien. Na ba ndeko yo. Non, on a ton cœur, ton cœur. Ya ozali. Ah, non, la bébé na boy. Non, parce que le numéro n'a plus 243 89 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Compte Facebook, on a Tendresse Dibinga. Tendresse Dibinga. Donc, on a on va piratanga te. Tendresse Dibinga zalaka ngamoko. Bobangate zalangai. Mbote nanga e liboso. Avant la pesa mbote numéro nanga na pesi po bolinga ngate. Po bo soutenir nga botindela nga ba mbongo, bo kabela nga ba mbongo. Po na artiste na bino a besoin libango benga numéro wana. Et la teke yo na pesi bo benga, po so benga na buzoba. Bo binga mo peti. Nzambe ya buzoba na ko potongo tina suka tina funi. Nga jete. Mbote nanga na Ani Okako ba Fossette na France, vrai bébé. Et là où repose le cœur de tendresse, la sirène, Ani Okako. Oh, bon, lobby, Ani Okako a des solutions. Quand on a tendresse, la sirène, na solution. Mbote nanga su yami balé et na kenango et pas Toko Emmanuel na France. Parce que Kolonga tendresse kana pe mara na France. Donc tendresse nous autres za moté mais na France. Tara Ani Okako ba Fossette na France. Toko Emmanuel na France. Mbona pumbe point. Na ke na États-Unis, kuna États-Unis na mona Louise Kalonji, Masha Mumeno, Kwetkatu Jimini, Wakwetu, Ayi Babani Baba, moi mona Shikila Nzambouane, moi c'est Pembe Louise Kalonji na États-Unis babi yemoko. O ebi ka pe moi ça Pembe na États-Unis, a benga numéro na ponga pe na confirmer ka na confirmer Louise. Na ke ili susu na ko c'était na beau-frère nanga. Un beau-frère nanga, la petite soeur nanga, Azana Suisse, Mwamba, oh là là, Mulumba na Suisse, la petite soeur nanga, Yemora place Azali, Nazo ke loko tinda e pa aller qui n'aura pas en tout cas merci vraiment. Balobi, ba solution eza place moko, pas mère rêver motema kumwa pape. Na Suisse mère rêvé so bela mu Congo ni pas mère rêvé na Suisse pas motema courage ya kumwa pape donc pas naé et puis na Suisse kana gola mataboya et puis na ba fan nanga nyon surtout balinganga gola mataboya ba mbote nao et puis merci na yo moko et merci sur na cameraman na gobo posanga kombo naé Aaron papa Aaron cameraman on a Sabino il est beau franchement Alinga bongo te na cameraman alinga na bongo te nazaka hypocrite te nabi vraiment franchement il est beau bongo te basi ba luka ba yebe pamba alinga donc c'est que peut photo zoé peut me consoler dans émission peut beau beau temps pour moi na sima caméra et que fait ça télé réalité pour moi na tendance à consacrer Toko Emmanuel na Ani Okako bino mo makambo merci beaucoup. Oui voilà émission na bino sans frontières ndé bolinga kaka bonga na profiter na ça ba remerciement nanga na ambassadeur mon Singa Babi yemta kangi Suisse maboko banque prêtre de prêtre ya to bois qui était à Fongolani KG to ba to passer na éliminatoire donc ce qui qui combo non donc c'est la vertu donc éliminatoire et salami voilà on a bossé Claudia de Paris Claudia de moi ma copa perso et bien encore ma tendresse on a kin mais mité ma pe qui manon et puis on a Paris et puis mana na Suisse et puis mana Bruxelles on a bossé de Gina Kikunda moi ça Pembe na kacha Bruxelles ba gros bisous na bino nyonso na linga bino tellement mingi bo s'abonner kaka bo s'abonner bo de Blaise Okako bo bi kamite na kindon to aussi loka boko fungama mtema fungama bye à la prochaine na Ani Okako bon on a vraiment on a évité Blaise Okako
à la Louvière à Paris. N'habite ce bazar bandeko na. Anyoka ko pas à Paris hein. Voilà. Ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier Anyoka ko blaise au cargo. Oui voilà. Bye bye bisous. Bonjour bandeko nyonso balandi ya 3 fois .w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po nanzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde pour s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. Is www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Boko tá na Info6, boko zwa informação a solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info6, Botala Info6, Botala Info6. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.